Et donc, ça, personnellement, c'est que tu rêvais aussi bien comme une réalité. Tu es satisfait comment de ne pas avoir les enfants. C'est moi, ça a 6 mois. Une année, comme côté là, azoli a mabelete, azobaka soite, azoli a biloko angaite, tondolote mangate, basé même baba de la Colomba. Belle famille qu'on a reçu makelele. Et relation dans ma belle famille, ça la rendenge ni. Est-ce que na couple na bino? Problème, ça va se poser. Pas na yo, to pas et pas mbali na yo. Azamwana motote, o akosangai. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien David Nazamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins, 100% chrétiens, toujours vos amis. Bonjour très chers internautes de la www.lesnazarins.tv.com. Je pense que si vous avez l'occasion de vous faire une salutation, vous avez une shalom pour la parce que c'est un site chrétien. Vous avez mingi. Ce site chrétien, ils ont 10, 20, 30. Les Nazarins, ils sont parmi les 5 premiers. Les Nazarins, 100% chrétiens. Quand on a cité tout le monde a battu, on va dire que pagano, on va dire que cassette sur mokili, kata plus de 2000 cassettes, que bon la motema, que c'est ensemble. Nulle part ailleurs, quand on a les Nazarins. Bongo, tout ça bon la tranche na biso to mesana, il y a émission Mozindo a motema. Mozindo a motema, c'est émission to yambaka ba catégorie ne soit battu. Tu yambaka ba couple, ba marié, tu yambaka ba divorcé. Ba veuve, ba femme seule, ba bilere, ba catégorie no so abattu. Mais la série non la technique, ba la biso lo yombo moko amuke bon to kutani sima minute muke. Yesu pango sipinzoli na vinangai. Potana motema elongiama wa ebongwani nesengo bato basusuki na sina komisedi mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser tango Yesu aye mokolo na sabata abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na. Merci, je pense que l'homme se peut ici bino, bisika so bola bozil ba ko kolanda biso, bo zapete bande konangai. Botika kaka scotché, cimenté na 3W les Nazarins, boko pambolama na émission na bino ya o bokolanda lelo. Na ebité ça dépend heure bino bokolanda la ngo biso atoza déjà na heure de déjà 16h20.
15h20 n'ebite sika bolanda so bolanda ngona heure nini menze mapambola ba onu so bakozali baku ya kolanda biso na katikati émission mozindo ya motema na elobeli na bino sidi bo message kolanda mama Mariam Pia melelo yambi mama pasteur azaye moko na mwasi ya pasteur ku aza su pasteur lisusu pasteur Patience Koutela on a le bongo bonjour ma Patience. Bonjour maman Mariam. Ça va? Ça va, grâce. En forme, na mono penza. En forme, maman. Aux à l'aise. Très à l'aise. Au bangate. Tout bon pour nous. Tu vas démarrer penza émission. Amen. Voilà, les ambiance émission. Eh maman Patience, tu kolanda yo kala mingi tena ba vidéo. Oyo ils en ligne Mikolo déjà. Ils en ligne vidéo na autre côté à l'église moko wana commune ya Bahumbu penza vidéo na bato ba sepela nango mingi thème nango ezalaki lisusu niso koko rappeler thème nango ezalaki les stériles peut aussi affronter 7 fois. Voilà, les stériles peuvent aussi enfanter 7 fois. Et là, pour ça, que bande ko nangana ba ma patience le lo contenu à thème oya teaki parce que na sister qui peut na mater wana les stériles peuvent aussi enfanter 7 fois. Maman o azaki na génité, azaki na somoté ya ko beta lisolo moko ya stérilité. Mais maman na bana no 4 na libala parce que ndengo toxola ka en coulisses, o ba ki ko sa marié. Et depuis quand au bala ki o sali combien d'années na libala na papa? Merci maman Maria. Par la grâce de Dieu, depuis Nabala, je crois, le 21 mai, au qui 23 ans en mariage. 23 ans en mariage. Ouh, félicitations, hein? Et ça facile de retenir 23 ans. Mais, nakokola na yo, tant aux ala qui est l'engagement moisi, aux ala na ambition en dengeni. Ozaka ko aspirer na libala to misusu bagay dans za kana tanga na classe na sala na nga libala le belangelo ko monter ko ozaka ko aspirer un jour ozala pe mama katinanda ko obala pe obota bana. Est-ce que ezaki penda rêve na yo? Oui, c'est normal, ezaki ba rêve nanga. Tant kokola nanga na avec so na 6 classe nanga na classe nanga mingi so na tangi na 6 na kubala. Et puis na ozala mama ya bar. Et surtout dans la classe nabiso na sala chimie biologie zaki la professeur nabiso moko zaki biso il y a des âges soko boti na âge wana ubala no ba ozala mayele bana ozala kitoko de 25 4 ans à 40 ans en tout cas pour l'anga peut-être ba nga so na bali en tout cas de 20 25 à 30 ans déjà à 35 ans aussi, ça déjà au bota, bien parce que cet âge-là, au bota, on est intelligent selon les gens qui ont la classe de biologie. Alors, vraiment, les acquis suivent, on a que ce classe, nos balas, nos bali, nos bota. Ce qu'on bali yo ko bota maman mais ko landa la matin ndenge to ka ki la fois passée parce que évidemment en ligne bande ko na boko landa yango to ko pesa bino titre ya émission yango bana pe ba yete 23 ans yango maman Patience Koutela et donc ça non personnellement ndenge ni c'est que tu rêvais aussi bien yango te comme réalité te satisfait comment de ne pas avoir les enfants. Na loba phrase moko ndenge nzamba loba na loi ya sémence. Abi, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la semence et de la moisson ne passera jamais. Amen. Malgré les 23 ans, on a rêve nango et mais je crois toujours tant que le ciel et la terre subsistent encore. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. J'espère encore. C'est pas encore la fin. Je suis dans la joie parce que je sais à qui je crie. Moteur le bas qui n'a que tu seras multipliez-vous, soyez féconds. Azanzamba bon moi azanzamba après ça de la promesse. Oh il y a l'oba. Et quoi que ça na beauté na ye, pe na volonté na ye. Ce qu'a bien quoi que ça m'a de l'eau. N'a pas qu'à mais pour moi, je sais, je crois. Amen, maman Patience, tu crois. Il y a solo penza, tout le monde a mis des africains. Pour on est à maman, il y a des Afrique, ceux qui m'ont dit que 6 mois.
inane bakomi kotalela ye azolia mabele te azobaka soi te azolia biloko ya ngai te tondolo te manga te basemi babadela koloba belle famille ekondela kotia makelele relation nano babelle famille ezalaka ndenge nini est-ce que batiaka mal à l'aise ozalaka mpenza à l'aise na belle famille na yo? Heureusement nabali na belle famille moko la famille chrétienne bayebi nzambe bayebi mpe basystème ya nzambe. Donc, je crois pendant ces 23 ans, non, on a monité. Peut-être, madame, peut-être dans la musique, mais boye, en face, non, on a vécu à Bangote. Que bah, tout le monde parce que baby, ils sont à Bassanza. Balabanga, baby, c'est Bisukaka. Tout va tout dire, ah, mais tout ça est Nzambe. Tantôt Dieu donne, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ceux qui nous ont pas Monique au pays, c'est Bissou. Après si biso tondimela Yesu te pona kobota e abatu susu andimela Yesu po Yesu asele miracle kobota asa kobota te andimeli Yesu bamsusu abala pona kobota mais biso d'abord bolingo na biso tant to lingana ki tozaki na biti abana te ela ka bolingo biso mbali donc ezala te bolingo ezana ngokaka tozala biso soki nzambe pe amoni apesi nandimeli so pas pesité en tout cas tant nandimela ki na pesa nzambe condition te ke mukolo pesa nga bana ne nandimeli te nandimela ina zana bana te donc on continue ka kondimela ye ne ka nandimela na so continue kondimela en tout cas pour la belle famille même famille nanga non en tout cas ben inquiétude c'est vrai cause ngate parce que tout ça batu koloba pe za kana mais koloba oyo penza wana to yebeli ou tu es béni, qui va saler à Batouana. En tout cas, Dieu m'a fait grâce dans côté non côté. Merci maman patient dans le but que belle famille n'a pas bâti à l'aise battre ça côté parce que belle que vous a couple mon chrétien. Mais mi maman Sami maman patient ça écoutez là. Tu es bien tu biso en Afrique mingi to monara stérilité mingi mobile là ta ngoka ka mwasi. Yo mwasi nazo compagnie ni bandana bala yo bota kate or babosa ni ke par paix ya kobota et tel la paix mibali baza pe na une partie ya bango responsabilité est-ce que na couple na bino problème ça va se poser pas na yo to pas et pas mbali na yo maman Marianne wana babengoni mais ce sont les affaires privées na koko publié en publicité mais c'est que je sais que tous ba na nzambe tous ba blog tous za blog akati koloba ça ne vaut pas la peine. Bon, le cas maman, boy, que ça pendait classement la question parce que n'engena dans la question monsieur n'engena tout na parce que tu m'as promis que tu vas répondre à toutes mes questions. Voilà pourquoi na kenda qui peut na anglais wana. Il est peut-être ce qui est choqué je sais pas. Bon, et choqué ngate mais babengani calendrier médical. Pas publié en côté parce que tout ça dans le monde il y a je parle dans le monde quand même je parle dans le monde na copie ça diagnostic nangate voilà merci toleki siko ambiance ya yo na papa na ndako mamezaka ndenge nini bolingo bozaka na ngone bande bozaka ba chérie une année 2 ans 23 ans sans enfant climat na ndako ezaka toujours ya kitoko katika cha ona papa. Oui, on est toujours là. Ce que tu as dit, c'est que tu as capté. Quand il faut aller bisa yo, peut-être faut aller sur Matia parce que l'anda pour l'anga na zona bana na docteur na beaucoup la cabana. Ça se sent pas, on est à l'aise. Na c'est que ne bandeli ke biso linga na éviter pour na bana. Ce qui bana ndé basani ce qui biso kozanga petit peu bana ba okapona biso. Mais bolungo na biso ezali na biso mibale ya sepela ki na nganga pe sepela ki na ye on a continué to peut se faire mes conditions te ya mkope so bana te to boyana promesse wana na zwango te na la ka epe ya ngote alors on continue on vit attaque vie yango balbaka oh ça semblant je vis la réalité exacte ce qui est choqué est mon santoyer allez qui si on met yango te vraiment et ça la teinte moko boyer et qui sa dose moko boyer bon je sais pas
Ma patience balobaka basi babotaka te baza motema mabe c'est que yo pendo za motema mabe le contraire bana bon motema mabe déjà problème il y a force à caractère ça caractère ça batu mususu omoni banda pour moi nae asa un cœur compatissant même tout pas botama asa un cœur compatissant donc il n'a le coup ta botité asa de comme motema mabe donc asa non jeune fille. Mais nga penza na kokola nanga on dirait j'étais toujours social envers les gens nazaki mingi na bana mikie je m'encadre bana ekodim nazaka la bana misusu ndeti nga mona za initiateur ekodim na église depuis que église ezala na bimaka na bana wana na kendaka na bango ba loisir soki baye omona mwana mususu azotala yo abi ah mama linganga ningi mama patience alingaka biso azoyebisa mama na ye mama patience alingaka biso ameyi biso na fiki na meyi biso na nte mama yo bimisaka biso te omoni mwana mosusu ayi kokuta azuzu kutu affection azuzu epai nanga koleka epai ya mama na ye bon nayebi te kolobake o mpo balobi yo motema mabe babotamaka nango mama motema mabe eyaka te mpo boti te te kobota ekoko changer motema te peut-être na bamisusu na badéception bakutana nango akoki kozwa mwa frère moko boye mais soki oza motema mabe te wa motema mabe te nga mpena na mitunaka na ngai na yango nanga motema mabe te et puis soki na bano na nkataka baza bayebi soki te maman ata botata azali motema mabe te j'ai eu des déceptions ya bano na bokola bana mususu na bokola bango donki ozobokola mwana oyebisi elobi okepa mama na yo aboyi abite nga alinka yo mpo ndenge azaka mpa mama na ye eya différent ndenge eza pana do ezaka motema moto soki eza na boboto akozala naye motema mabe soki babi basi babota te baza mitema mabe te bango nde babotama ya mitema mabe babongola nde mitema motema mabe koyo elo te mpo oboti te nde esala nini. Je pense que monsieur Bandeko eza kosepelisa bino ezopesa maro ezopesa pasi ezopesa esengo ezopesa nyonso nayebi ke bokopambolama ntango bokolanda émission mais mama patience oyebi ke na ndako olobi ke oza na bana mosusu obokolaka da babiso oadopta et arrivé essayer ekomela un jour ke bapare ya bana wana peut-être bakatela olingala to ta mosusu mwana akenda opesa rapport ya mabe ta mosusu obetaki ye litoi ta mosusu ogogolaki ake kofunde pa mama wana mama ta mosusu akatela olingala essayer ekomela mpe na bana obokolaka ata na église ata na ndako esika yo ovandi ekoma ebele mama ebele mpenza pesa na mwa ndakisa moko lokola ndakisa moko ndakisa wana esalaka nga mpasi na regretaka nango po nalingaka mwana moko mingi ezalaki kobokama na ndako na nga je l'ai encadré jusqu'à certain âge alors na badi mpe koriente na vie koriente esala boye ezosa boye mokosusu ndenge napesaki orientation surtout akoma prêt ya kobala pesi orientation sur mariage na ye selo sentiment na ye asepelaki te afundi epa mama na ye alors maman na ye acréé un problème mwana azotaka mpa na nga nasi mama na ye mama en tout cas nayebi te so nazotiaki mwana na nzela mabe parce que tout ce que je sais le makambo nasoyi na mwana yo eza mpo na tie na nzela boye nayo memeka na nzela boyenge be mpe na nzela nzela mpe ebika un jour mpe ekesunga ye mama na yebisinga tika nzela ya yo bota ya yo mpo mema ye na nzela kibosantu oyo aza nga likambo wana eshokanga nayoka libumelele na zongi na ndako na binzambe eloko nini ozangi yo mpo pesanga bana mpo mpe nalakisa bango nzela ya boyengemele mpo mwa ya moto nalekisi nzela ya boyengemele mama na répondre nga boye mais après moment donné saint esprit aye kokonsole motema na ngai bi eza nzela nga nazolekisa yo mokolo moko mpe kotatolaka eyabi bana misusu obeti ye ekreaka kaka caractère moko nakomaki na mwa bareserve même kobeta mwana motu moni mpona koreproche yebi mosusu nabetaka mpe mwana ya ndeko na nga mokoboye tozava na ye nayebisi ye yo mpenza boyoka te nabeti ye mwana nakepa mama na ye agangi mama na yebi non mama patience bana baza pasi mpona kozwa bango abia mpo
non, suka seli mabe, faut tika kaka, faut nous kanga, bana baza pasi. Na côté na chambre na bi. Ah, tu veux ngolo bani, bana baza pasi. Yo kuto zu angote na zo mwana nga na pasi anzana. Pasi ko pe balinga bazuzu ka pani tenga pe na boko zo yango. Mais après moment donné Saint-Esprit a consoloka. Le ko poser na moteur mabete. Le ko pe na bota mwana moteur mabete, on peut tenga ko lobaka na ti ko éradiquer bana batu misusu. Na continuer na nkaka mais na oya ye wana komena na ba réserve so les autres ye mama na linga rate ba ko betanga suma ningala moko aboy si sanga na esenga bonzambe tira na molimo so to kwa consoler ngana lika pe yango temte sala que na sukisa ko boko la te so ka après ba mangala batanda ko ngande ba zala te mais j'ai des enfants qui sont passés ba yebi ba lié ba lati yo du fois nazo bima nazo kanisa tiki bana ndakunzala ngamona ke place moko boy bakabeli ngaka $10 na kosomba pe ata parfait na ngabité fona zono nkana nda bana ngona zo kanisela bongo ba bano ba bimi na ban train na ngati misusu pe bana même pas famille na suka ban l'église au moni ndoki po kaka nzamba pe so motema wana nakoko lo bateke noni chez le fait mais un jour poye na nda kuti bana c'est ça va oboko le pe banda bomona tia komi na maomba age moko boye abi nganga kiranga pa mama na ngabu mama alors is créa ka eloko moko bana nyusu na docteur bana nyusu na boko la na bisa ba ko clair wa zana mama na wana za mama na ngai mama ko ba boete e ba moko susu na beti mo na grande sœur na nga za quitté azaki na voyage na boko la mo a grande sœur na nga ba camarade nyonso ba yebika nga na botai alors quand les sala kinga na bisina ko tinde ozoke ne pas maman na yo lelo mwana ba boyinga mama ko no ba boyite bato ba yo kate ba camarade nga ba yebite ke yo zaka mama na ngati na bite na ko loba na boye mwana ba ndole la kanginga mama ko no ba boyite siko asaka ni mwana ti ye mwana esali passe abandoli la mama poni lo bibo na bibongo po soko zaki ata mwana nga olinga ko yoka nga mama no makamu na lobina mais lokolo yoki ngate habite mama banda lelo nyoso ko sa nyoso ko lobanga ye modo mwana esali passe avec que première fois na vie na ina bimiseli lo banaka na zo songi se pas mama na yo anatangela imedoki adeki mama na écoute je crois yana ngana tikila nga mwana na âge à 5 ans d'ailleurs ko mona na âge à 23 ans donc aibi ni tata na ni mama na 18 ans après ndem ko mama na tata ba mona ki watu no ezaye ba moni akoli ba moni abali si que nous sommes avec les balanaïs à l'Obakaka, malheureusement l'année passée au Tchoukou-Fanga, paix à son âme, mais ce que nous sommes à Relaxaka, papa Nangaye, maman Nangaye, papa Nangaye, sur les autres, et bon, il y a on a été ma cour, tout ce qui maman biologique, mais maman de yé, et ça la maman. Maman de yeyo isale maka émission za ko sala nde na to ko ba pasi mawa na esengo na mélancolie nyose sangani et maman patience Putela to yebi ke kozanga kobota eza cause ya ba divorce ebele est-ce que kokolo ba likambudi na couple moko ngana bi bali bakabona mikolo pona kamba kozanga kobota basali kaka 3 ans de mariage ko pesa ba conseil moko 3 ans de mariage, mon bail a comme pour accuser moi si des stérilité donc bakabana kabala moi si qu'est-ce que peut leur conseiller baza peut ba chrétien de nouveau ban ensemble des causes la chrétien c'est pas ça le caractère à cause des chrétiens mais ils ont dépend de l'éducation pe na caractère ils ont dépend de l'éducation pe na caractère ceux qui ont un caractère wana azana comportement wana zomo lokola bana baleki tala attitude au mobile lokola Elkana Elkana mobile ya penina na tala moto quoi Elkana un homme mature ngaso mobile ya boy mo sipona na bege c'est une maturité c'est une question de caractère
moto lokola nani Elkana atutala mwasi na ye asaki na bolingo mwasi na ye mwasi ko tazo mitungisa ya tuni mwasi na ye est-ce que yo leki te bana 10 d'abord il faut aimer ta femme eya te d'abord il faut garder l'union surtout que na bolingo wana na moi unité wana nzambe ako visiter bino bato na sozo babongo bazobota selon bango mais ba oyo bazwa bilaka epa na nzambe bakabona te ngala kamo kabatu ne balobaka et ça nini les enfants sont précieux par rapport à quoi par rapport au royaume des cieux précieux par rapport à quoi? Oui, ce sont précieux. Bonité pe ba boti pe bazotenga na bana balabala bonité. Bonité pe ba boti. Mais ba luka soki essaye nini? Essaye tenya lola ya solo pas chez Ali. Mais na yango te ngai baka soki ezaki pona cause yango de bisu to bomne suma bala. Mon peu comme rappelle moi pour mon couple mais soko au talibo zambe eza problème il y a chrétien dimension au nini azana ngona bonzambe comment il comprend celui qui l'a cru moni ngai na yebi na ndimela nani so ndimela nzamba mabota oyemba lokola anayebi anabi même stérile peut aussi peut affronter 7 fois bapaye kutu ezo kamusanga so lelo mwana nzambe bapaye na yebi bapaye maza kutu ayebi nzambe ta laïque mais ozo mona bi a mwasi na bongo esani nini so beaucoup kana point esani ndesika nzambe obesa eloko sous aka nzambe obesa eloko ngana conseiller batandingi wana bo garder foi bible dit combat les bons combats à garder la foi et une bonne expérience, car cette expérience, quelques-uns l'ont perdu. Il ne faut pas perdre l'espoir dans la vie. Tant que les cieux et la terre subissent, il faut avoir toujours l'espoir. Maman, pour nous avoir un espoir, je aussi m'appelle moi. Oh, mais comment? Parce que je suis fille des promesses. Je parle avec audace parce que je sais à qui j'écris. Amen. Je sais aussi quelles sont les promesses que Dieu m'a données. Amen. Je sais aussi quelles sont les directives que Dieu m'a données. Dans la Bible, au père de mon commun, c'est pas capable pour la maman pasteur que nous avons pas l'église. Mais attends, la maman pasteur. Mais quand je suis ce qu'on peut mettre aux anabanamoku, basali surtout que les cabanes yoboti. Balingi ope ko le kabano yoboti boniti babota bana bandoki balingi pe ba parala ba ba die ba parala ba manam kuna bota na ngamona teke na bota mona ndenge wana je suis à l'aise que na bota mona mokandoki azonyokola mama na yaza mwa mabe mama na fala kwa bota nita va na ye talo kwa nga ngoza tana kimia na ye mama to yebi nzambo to ndimela maman tout à l'heure agité, nous avons été c'est possible avec Dieu. Amen. Bible tout c'est possible. Mais nous avons bâton dans circonstances. Na kolo babwena ashna souta eleki, mais circonstances éléquité. Même Stérie peut affronter cette fois. Il est vrai, donc on va témoigner à Batebele, on va tout super liba les coups. Kaka tango bala zo bako ako kende mois prochain azo kende kaka moi sa bandi malade za abandu ko so ba malade kwa kende te mais ba bengse ki ba famille samedi ya le 31 le 25 mois sa bandi malade to memi l'hôpital le baki oh non abandi zemi so yo bengse ki ba parents pour na moi si wana akende olobani olibale kufa pa zo botate siko mobala komika wala mobali wana nazo biso boye asa kene ko la kamwasi na libanda abi tout est déjà prêt babi de écoute il faut so mantaba pour ce qui kaka ba yebo futi na ntaba pesi bango ba kende mentaba on est comme ntaba fete
ntango aye docteur ayebisi ke non mwasi na yo aza na zemi mwasi na nga aza na zemi rédempteur atelemi se levera mwasi malade baparent baye koyoka soki nini bavanda boye go non situation toza na ngwawa mama santé eza bien te tokoloba makambo na se ya maladi te bokende nanu opesa biso na 3 mois na traité nanu totala nanu match ebaluki siko mwasi wana ya libanda wana ye siko azozelaka ye mpe kuna ase alambi ya bilelo réunion ntango azosilaka akuna na kontaki na bandeko nami basemeki misusu bazalaki na bakobo basemeki na balingaka kolekela bakote ya na nsima wana babili zoto sisika le tolia ntaba mpenza ti po kuna topesa ntaba azokende abiso tozolia ntaba bamona kaka mobali ayereni ayete papa oyete poani o te réunion tosalaki yango te mpo mama mpena maladi confusion dimanche ayete nini yango baza na mama na hôpital non tu vois tokende na hôpital madame aza na nzemi donc match ebaluki nzambe oyo aza ya solo mama nzambe aza ya solo tondimi na kaka nzambe yango ndenge nalobaki na ebande tondimi na nzambe mpona kobota te ya du fois ça me fait mal naloba mpe ngai esanga mpasi lelo meme ngai naza na motema na ngai mobali na ngai mpasi na motema na ngai so mobali na ngai lobi na ngai ke nazoboya yo mpo ozobota te na oseka kaka mpo nayebi te kobota yango soki eza etani ya lola esoki mpe tokokota kaka lola mpona kobota nasekisaka kuti bato mosusu na baka bana ngo mpe ata tokoti lelo tokoyebana na biso te mpona lolo kuna bato bayebana na bango te eza moka biloko ya mokili suka nango kaka na mokili soki eye soki eye te ye te a partir wana na mibikisa na ngai bamama ebele bazomituza bo bamibikisi te nga teka matera mosusu na bi mama mibikisa komisango normal en tout cas mateya oyo to pe émission oyo ezosunga bacouple ebele oyo baza na ka moko na mama patience oyo couple ekomi na terrain moko glissant oyo couple ekomi na baincompréhension oyo couple balingi badivorce mpona kozanga kobota mateya oyo to pe émission oyo ekoreconforte bino ekozonga so bolingo na bino ya sika mais mama un mot mpo tozokende kochute na émission na biso un mot mpona babelle famille mingimingi ya biso baafricain oyo batelemaka nde soki baoki likambo yango boye mwasi ezozanga kobota donc mwasi amela so ata mai na ndako te okokopesa bango conseil ni babokilo na biso ya afrique nakopesa bango conseil kobake omoni la vie tout peut arriver lelo yazo bango mpona mwana moninga ayebi te na famille na bango atala mpe na famille na bango ti est ce que eza basi na bamboti te baza olingi basala o te kosala moninga te nos côtés la mentalité africaine faut tout changer et je sais que maloba nzambe pe comment pénétrer mingi na ba famille ba mentalité ana moke comme aussi la to bonne nzambe si la ba comportement wana ozo botate bana kazi faut baya il faut akende est-ce qu'il te peut ça bana bible bi bana ba uté bana nzambe amen et ils ala bano ba mizengi ba bota ko nzambe mutapesa ka bana to croire que nzambe mutapesa bana. Alors, ceux qui ont la mentalité, on a conseil dans la famille, on a bâti Kabilobela wana. Bataille la Nzambe, on a fait ça kabane. Après, si tu es bon, tu as fait un sengo. Ozolu kaba malédiction, parce que ceux qui moi si on a côté na chambre, ozolu là. Maman, yo bozo tungisa bokilo na yo. Bokilo na côté chambre ozolu là. Ye baka. Mingi ba maman bokilo. Yo pe bana na obakolela. Mingi ba maman. Bana na ope bakokende bakolela. Parce que yo tungisa maman moi si on a un surprise na ngo yete maman. Un surprise moi na mobali. Basi balela ki mingi mikoleleka ki basi baleli. Mais sikoyo ba diagnostic comme dans mon bali pas les cas n'a pas de cas moi sikolela. Et au moins les cas contraires, les cambois ce qu'ils a pas moi si il y a problème. Si ça pas mon bali, moi c'est supporter. Non, supportons les uns les autres. C'est ça la Bible. Est-ce supporter les uns les autres? Ah oui. So ça na kimia. Nzambe asalaka kokita pe akosala kaka. Papa tika kokinokolela libanda ba. Oma mibala msozo ke pa basi msozo libanda. Onga kutu, omosi nanga, omosi. Mais pourquoi? Ça c'est l'immaturité. Il y a complexe maman. Ça complexe l'immaturité, manque à caractère, un comportement mabé, un caractère c'est que quoi sambelaka. Pour sambela na caractère ça beaucoup de différent.
il faut tout ça mais caractère faut ça façonner pour ma chose na caractère bien aux allons pas bien donc ma famille on a bâti biloko wana ngana bango vraiment ngasi na zaita na bokilo au CP là pour plus dans la famille dans ba grand frère plus sous na botité na moi na kotika la ka kosala ngo ata mokomo côté même maman na ngai ta quelqu'un bon moi akotika la ka kosala ngo ata mokomo côté pour ezandenge to koli to solola to créer caractère te makabu isa bien te pour ni ko kotukisa mwana ba to tika kaka nzambe nzambe ebinzela aza nzambe aza wa pesaka tous les sengo nzambe donc tous les sengo pas na nzambe nzambe azokita zo sana to ebi ke peut-être mosusu ko bota te za ba cause bébé to to kota so ba cause te mais to lobi kaka na no en général que atana zo bota te mama zala ne sengo oyebi moto yo ndimela moto azaka mawa bébé ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Zwa Bible ben nzambe. Yo mutoloba ki na ngai ke bana ba uta ke pai na yo. Siko so bete pa bongo ngai yo pesi ga te pani. Nzambe aza nzambe ave kala maloba na ye. Aza pe na ta akopeso biya na ba ke tango na ngeza. Ngai ne muna permettre pour. Ngai ne mutuna kigibo. So yoka ainsi dit l'Éternel. Je cause en putain sengo. Nous sommes tous à poser. Je sais ce que Dieu m'a dit. Oh, il la bâtiment la démission, courage à modèle. Koya ko répondre ko ba penya na ka ba mona ngo sujet moko penza sensible vraiment nzamba pour ma patience mais motuna moko elinga na motu avant to clôturer mission na biso mama ndé to comment na mikolo yo baba la nto ba fiancé so ba baba na ba ko ne osala test ba groupe sanguin ba e ba so ba bota bana ya SH tote mais ba ko pe osala ba test ya ko sta ba examen ya biloko akati ba e ba mobile so za misera ko bota to pe mo sa za misera ko bota c'est nécessaire pour ma mari ba c'est la test wana ko e ba état na bango ya kati ko so ba ko concevoir oui ou non ça peut se faire c'est nécessaire aussi pour les fiancés. Bon, avec l'évolution du monde, la technologie change. La mentalité, les gens sont devenus évolués dans la vie. Le possible, ça la maranango et ça la maranango, groupe sanguin, gana ebi couple mon ko bataki ba fiancé. Tant va ba fiancé, moi ça bien que ça groupe c'est ça groupe sanguin. Ba monique non ba mi balé ceux qui ba boti un jour na descendance na bango SSSA. Ba mi balé moko na bango baza ba na électrophorèse na bango baza ba AS. Moi c'est donc moi ça en tout cas ça c'est le moment que vous vous séparez avec ton fiancé, ça me baille non, tu es ma femme. Je tiens. J'accepte. Est-ce que ah oui, exact question bolingo kaka. Mon tout peu que atalisipé bon mon bosso so bolingo. Bolingo est loko bosso fait. So moté manu ezaka no sani. O sani ni. Yango na ngai pe na kosiaka na nga vraiment mingi vraiment te bon. Ce qui me bandeli. Mais ça a passé, au moins il va lingana qui se fait bon non docteur à lobby monsieur yo balongola ba trompe petite na jeunesse na ye a botate en tout cas il faut aux zulon ba mesure ba pene ni akolobela ngo ndeni pe akoboyela ngo ya moi passé pour na ko répondre ngo ndenge wana bon mais ils ont ngoma bete ba ko ke ngo ni ko salisa ba o ba na courage so ba moni anomalie so ba ka bwana ah ba ka bone li karati. Mais moi passe. Merci pour le balanga souka ezali na Esaïe 54 ans. On a versé 1 qui nous na discours na verset Bible régis-toi stérile toi qui ne fonde pas. Éclate tangi on a sur Bible nzambe ya lubi ke na nzambe na tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et puis que ça moi qui sonne. Mais Bible c'est la parole de Dieu. Que le temps en Isaïe 54, nous avons tu oublieras la honte de ta jeunesse. Au beau ça, le Rédempteur est vivant. Celui qui est appuyé, oh Benga c'est le créateur des cieux et de la terre. Son nom est Jéhovah, c'est lui qui crée tout. Merci. Ton divinaka nzambe wana asana bomoy pe moto to zonani alliance. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous avons une alliance à Abraham et alliance à Abraham et une alliance à Jésus-Christ. Oh, ça résultat pour Nabiso. Oh, bakana pour Nayo et que salama.
nzambe aza na bomoi mpo na numéro ya contact nanga 089 59 91 601 benganga kota na ba réseaux sociaux tokutana na WhatsApp na nyonso nazali tokutana benganga solola nanga tunanga susu ba conseil naza na mpona kofortifie mpona komotive yo mpe mpona kostimule olinga nzambe posalinga nzambe na esengo car il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Merci Belandignon sur la 3W les Nazaréens. Je pense que l'émission est Simino. Ezamba liboso pe asuka pete bobando mesena maman patiente aza motei munene so on a besoin de conseil. Il y a makamunyo so aya côté à l'église na so on a Kinshasa ou bien partout même à l'étranger à na ba invité partout. Mon contacter sur les Nazaréens ndamba kozanga te ko pambola bino to komi na suka to bona na numéro mususu. Ciao. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien.